Voilà, et ça a Wechi, les amis de Wechi, Félix a sauvé les Congo. Et qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Encore tâté. Comment il sera en conférence? Encore tâté. Donc, à Kébé, Libanda, Zoganga, Ganga, encore tâté. Ils sont décidés, encore tâté. C'est tout qui va Madame, c'est pas la peine. C'est nous les organisateurs. Même s'il a eu l'invitation, écoutez madame, s'il vous plaît. Voilà, et ça a Wechi, les amis de Wechi, Félix a sauvé les Congo. Et qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Encore tâté. Comment il sera en conférence? Encore tâté. Donc, à Kébé, Libanda, Zoganga, Ganga, encore tâté. Ils sont décidés, encore tâté. C'est tout qui va Madame, c'est pas la peine. C'est nous les organisateurs. Même s'il a eu l'invitation, écoutez madame, s'il vous plaît, c'est nous les organisateurs. Même s'il a eu l'invitation par qui, on ne sait pas, lui ne rentrera pas. C'est tout. On n'a pas discuté pour ça. Vous voyez, il ne rentrera pas. J'ai fait d'abord, une demande d'accréditation. C'est ça. Après, on l'a refusé. Bonjour monsieur Wechi. On n'a pas et puis ils se sont excusés. Écoutez. Excusez-moi, vous êtes naturellement la bienvenue à la conférence de presse de M. Fayou. Non, vous ne serez pas là. Tout. Je viens ici, on me refuse. Mais on dit d'attendre. Non, écoutez, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas d'attendre. Il ne rentrera pas, c'est tout. On ne veut pas que Wechi entre dans la conférence de président Fayou. Pardon? Le monsieur dont il a parlé, Non. Le problème, c'est nous les responsables. Je comprends bien. Mais il ne rentrera pas. Si il rentre, tu le connais? Oui, je le connais. Oui. Alors, je suis libre, c'est une démocratie. Je suis journaliste, c'est libre la démocratie. Je ne suis pas obligé de... Vous ne rentrerez pas ici. Sortez. Abima. Maman Perrette, encore tâté. Appelle la police. Vous m'avez invité. Vous ne rentrerez pas. Si vous êtes venu pour perturber cette conférence, vous ne rentrerez pas. Encore tâté. Vous devez me présenter d'abord les excuses. On ne te présente pas d'excuses. D'excuses de quoi? J'ai payé de pas rentrer. Vas-y là-bas. Personne. Maman Pierrette, vous ne les faites n'importe quoi. Regarde-moi ça. Il commence à déconner là. Fayou l'a enseigné pardon. Sortez. Biaza Libanda, il est encore tâté. Encore tâté. Encore tâté. Allez, sortez. Il est venu pour perturber cette conférence. Il y a rien pour la perturber. Vous avez la bataboïté, hein? Oui, tu vas te inviter. On s'en fout de ces invitations, il ne rentrera pas. Voilà, c'est tout. Avant d'embrouiller par toi, on peut se rendre à la conférence. Il ne rentrera pas. Non, il ne rentre pas. Il n'est pas le possible. Non. Il est comme tout le monde, il rentre pas. Non, monsieur. On peut tâter, c'est tout. Félix a sauvé le Congo, va là-bas avec Félix. Va là-bas. On peut t'aider? Va là-bas de quoi? Les amis de Wechi, Aya vous perturbez, il y a un code à la conférence. Encore tâter. Merci. Na komema eside na tribunal ba ridiculiser ngai bomoni ndenge basali ngai nazalaka mutu ya droiture awa ba ridiculiser ngai na kombo ya président Félix Tshisekedi Tshilombo balobi ngai le lobaki j'ai Félix a sauvé le Congo
Partout, bakomi ko attaquer ngai. Et cette situation doit prendre fin. Les amis de Wetch de Belgique et Zongi. Retour de l'avocat du diable, une émission sans tabou. Prépare ton cercueil politique. Papa Wemba bande koloba jour na kotia zolo na ngai likolo nde bokoyeba valeur na nga. To bande koloba alo kula jour papa Wemba tiaki zolo na ye likolo nde toyebaki valeur ya papa Wemba. Chaque jour naebisaka Platini Bukaka, Joël Matama, Buffalo Bill, le shérif de Pakadjouma, Jingé, Christelle, équipe choc, sans oublier ma petite Nangaï, ma Christopher, jour na côté à Zolo Nangaï Likolo, nde bokoye ba valeur nanga. Lelo, natina no Zolo Nangaï Likolo te, bokoye ba valeur nanga. Lelo awa na Belgique ndenge epai na biso na manyema balobaka chuma kumai vumbi kuluka tarushisha vumbi kumai leo. Histoire allo histoire ba mama batata bandeko ndenge bozo mona na sima na ngai conférence ya papa Fayulu. Biso toza batu civilisé. Soki conférence de presse ezali tozwaka numéro ya téléphone, to téléphoner, to komi lettre. Na téléphonaki balobaki na ngai comment aza na réunion. Nasali lettre na ngai ya accréditation. Après quelque temps, ba répondre ngai refus. Bon, moi il a vendu nanga. Bon, j'avais déjà oublié ça. Après quelque temps, Batinde Lingai, lettre Mosusu, balobi, que tu peux venir na conférence. Bah s'excuser, Batinde Lingai, bah programme nyonso. Na affiche. D'abord, erreur ya liboso na affiche wana. Bati adresse, il y a hôtel Ton, il y a Roger. Biso toke kuna. Kuna balobi eza wate, eza pembeni ya Malbec. Na ye kotala boye, effectivement, batinde linga IP adresse. Na ye, na kuti ba combattant la kotanga bango kombote, balobi la kokota te. Parce que ngai naza mutu ya Félix na lobaki Félix a sauvé le Congo. Na kokota te. Na lobi te na kokota parce que botindele kigai invitation. Bagarre bandi na réception. Petit moko alingi ko toucher ngai vieux atindi ki biloko na ngai. Ya alingaki abale ko kanisa lera ko simba ngai nde ba mususu ba e ba beta ngai. Lera simbi ngai pe na simbi na ningisi ye na moni azana makasi te. Ye azo yeba te ke na tindu manyema kambembele mtoto manyema shoka lilungula mpinu kabaki la période na biso ozana makasi te okendeke la cité batu ya période na biso neti bashadari wana batango fort ba petit na ngai batango fort soki azui yo akobeta yo coup de tête nde biso asipie wechi bagare bandi baye un temps omoni vie à 71 ans aye na pique o mosusu na sali boy aye a beti gifle na sali kaka amna na kalemi to bane ko seba amna hey toi ça viens danser botika ye na sala ki neti yuma moko boye na zui position na ba pied moko liboso mosusu na sima na sali boye aye a beti mbatala sali kaka amna balobi botika vie na moni mosusu kombo na ye Wetch
yende aye alobi papa wechi okokota te ngai nalobi yo kombo na yo wechi ngai wechi est-ce que oyebi signification ya wechi wechi eza kombo ya banamongo wechi signifie guérisseur soki bamama batata bandeko na village problème ezali na ba village ya banamongo partout bakendaka koluka wechi yende guérisseur akoya na solution donc kombo ya wechi bapesaka ba leader lokola ngai wechi naza leader ye pe leader mais wechi oyo akomi boyi ya Fayulu. Comment se fait-il que wechi akomi boyi ya Fayulu? Banamongo boza wapi? Banamongo boza wapi? Banamongo boza wapi? Nani apesaki ye kombo ya wechi? Wechi azalaka leader. Kombo ya wechi. Soki okepe ya bamongo okuta wechi. Kutu mwana yapele mongo mama Tida. Mwana na ye moko kombo na ye wechi. Soki okepe ya batetela okuta kombo ya wechi. Baza ebele. Soki okepe na biso na Kindu Manyema okuta kombo ya wechi ndenga. C'est-à-dire guérisseur. À partir ya lelo tolongoli ye kombo ya wechi parce que yaza boyi ya Kagame. Mwana mutetela azalaka esclave te. Comment wechi mwana mutetela combien esclave yaka mama na ngai. Mwana mutetela combien esclave ya Fayulu. Papa Lambert Mende boza wapi? Papa Lambert Mende boza wapi? Papa Lambert Mende boza wapi? Papa Cheikh Kitundu boza wapi? Okoto papa Okoto boza wapi? Papa esi mwana kombo ya wechi lelo akomi boyo wa Fayulu. Akomi esclave, akomi mutumwa wa Fayulu ya eside ezalaka te. Na botoli kombo ya wechi. A partir ya lelo ba mama batata bandeko kombo ya wechi wana na longoli yango. Au nom de tous les batetela, au nom de tous les mongos, au nom de tous les anamongo, na longoli kombo ya wechi, wechi azalaka leader. Et puis trouble ebimi wana babengi police. Police yaye. Ngana yebiki na za na réseau nanga. Trouble police a lobby. La discuter je suis police. Nalandi. Explique. Dans la kissier. Alors bien. Mais c'est toi qui as raison. Aïe, à conseiller Ngai, Kende, tu peux faire l'émission na côté Mosusu. Kende. Tu sais, songi, yango, ba belge, ba boma, ba bala na biso. Soki moi sina mobadi, baza na ba problème, ba bengi police, na suka, à côté à songi. Police yeko yebisa ngai, oyebi, tu peux les porter plainte, hein? Balie kanayo, baye awa, ba ridiculiser yo, soki o porter bango plainte, oko gagner. Bakoya ko benga biso ba police, toko pesa constat. Na ba biloko nyonso oyo. Bango kuna, il fallait baya ko présenter yo ba excuse. Mikolo yo, nazo kufwa. Pour la Félix, parce que bazo loba, yo ko contacter au loba qui Félix a sauvé le Congo. Bozo mona Félix a sauvé le Congo et ils ont landangai. Ezo landangai depuis 2019 na babiloko na kendaka lisusu te. Soki na komi yende aloba ki Félix a sauvé le Congo na ebisi pe bango wana na loba ki Félix a sauvé le Congo na 2018 et je confirme en 2018 Félix a sauvé le Congo. Na 2019 les raisons qui nakin bon akende kinaye ngai nakin naza Fachi Béton. Donc il y a une grande différence entre Félix a sauvé le Congo, il y a Cyprien Wechi, na Fachi Béton. Donc lobby, il faut Congo mobimba. Bayeba Valère Nanga. Nazoluka ba avocat. Je vais traduire SID en justice.
Ils m'ont envoyé l'invitation pour venir me ridiculiser, pour venir me dire que j'avais dit Félix a sauvé le Congo, pour me dire je suis collabo, pour me dire que ngai na bale ko lia mbongo ya Kabila, na lia mbongo ya mutu moko te, il faut ba memela ngai ba preuve. Lobby nazo lancé appel de solidarité à tous les journalistes internationaux de la Belgique, à tous les journalistes agréés, à l'association nationale des journalistes professionnels belges, lobby, nazo kende, na ba média nyoso, ba soutenir ngai, na combat oyo na mena, na combat oyo, na joie même pas un franc, na combat oyo, na sala, la télé Bruxelles, 7 ans sans être payé. Donc, beaucoup yeba Valère et à Cyprien Wechi. Na ba voyage nyoso, oyo na bane ko sala. La famille royale, la ministère des Affaires étrangères, la défense nationale, la ba autorité belge, la ba officiel belge, mutu mo côté bane ko futa Wechi 1 franc. To bane ko kende na mbongo na biso. Et j'ai travaillé 7 ans à la télé Bruxelles sans être payé. Et la Belgique me doit 1 200 000 euros. Beaucoup y a Valère et Wechi, les guérisseurs. En tout cas, message nangai na tinde pays à président Félix Tshisekedi Tshilombo. Lobby na okende l'ambassade. Koluka mbongo. Nazwa ba avocat. Ou bien ba pesa ngai avocat, nazo luka avocat. Il y a quand même incidé Papa Fayoulou, la justice belge, pour me dédommager, va toucher na honneur nangai, fierté nangai, dignité, il y a être humain, dignité, il y a journaliste, dignité, il y a père de famille. Président Félix, c'est nakoya epai na yote. Makambo yozo sala, pour nangai, peut-être ils ont oublié, il faut corriger. Maman Marthe. Yoza maman nangai l'air na lobaka otinde la kanga Céline nazo téléphoner yo tout de suite awa soki nazongi nazo téléphoner Céline kende ko yebisa maman Marthe naza na besoin ya mbongo ya kofuta avocat ngai nazalaka mutu ya droiture naza na mbongo te awa baridikilize ngai na combo ya président Félix Tshisekedi Tshilombo balobingani na lobaki Félix a sauvé le Congo partout bakomi ko attaquer ngai et cette situation doit prendre fin. Les amis de Wechi de Belgique et Zongi.